comme appelle na moi bizarre qui pour encourager bato koyeba ke ceux qui m'ont tassé kamba bien to betela ta maboko bravo et le kosali eza malamu bato botanga kombo pona ko tanga kombo nzambe te po bible epexe biko tanga kombo nzambe pamba pamba te ceux qui yokutu mutoza na kombo wana na munoko nota munyoso ozo reprocher que pona ne okenda mbebisa ba mbongo ne mona pokene oh na regretter et poza muto losambo bolingo yango wana bongo siko tango yebisinga ke mama nito que nous avons responsable par mon co balia et comment va dire moto pesa l'église banane baliaka ba di moto pesa banane baliaka mais ba kam église baliaka chebele que chaîne de bolo coco et pas on ba cheke bele que mais na motema ozotonga bon moni ndeli bozo kimisa bato bitonga. Merci beaucoup. Dans ce monde déjà à Wallou, le 10 avril, mais nous avons 4 jours à la mission, dans la belle à la Copo. Dans Congo, dans la Congo Zaïre, dans la Congo Zaïre, nous avons mais na tiki bino pété malgré musika na sala ka d'émission et nous bozo mona d'émission merci parce que bozo répondre plus positif bozo planer la émission bozo tala bozo benga tozo solo la tozo sala nga bien parce que tant ma cette émission les la façon de communiquer na bino na sala pour te communiquer nga na bino toza na communication de sala d'émission na sepela mingi na sepeli mingi pona mona ba WhatsApp de bokomelinga ba retour mingi na zui par rapport à l'émission mais il dit auto sepeli na mo auto sepeli en tout cas na ça très bien. Dès dans le bac, on a beaucoup de maman, papa, parce que émission on a dans cette émission à famille, les émissions à famille, les émissions sociales, les émissions qu'on a dans le bac, et pour le mariage, on a pour c'était un dépôt pour ça. Le nom sur la macambo est talibolimo. Dans ce macambo est talibolimo, l'amour du prochain. Dans ce la macambo est tali amour du prochain. Ce que Nabina se permet de faire la émission on a sur le macambo tel amour du prochain, c'est par rapport à macambo on a moni mingi, on a yoki mingi. Ceux qui t'ont sali, ceux qui n'ont pas l'émission, dans un retour, les gens vont trouver dans la courage à couper la tête pour la on a benga. On a félicité que en tout cas maman celle qui vous qui tout bien avec maman au celle qui vous qui tout côté bien mais en tout cas Naza un peu dessus pas un peu mais trop dessus na mutumo wa benga tinga na kotanga komo na été mais na koloba quand même ndenge to sorola kinae bon qui ben monsieur na sala qui on a quelqu'un qui na orphelinat bossa qui na orphelinat l'explique ba na kati ya place wana ndenge ni ba na baza na pasi na yo sala monsieur musumo mona qui awa na park na quelqu'un qui profiter na bana kumekolia na bango ko ya mukena bango ko ko pesa bango baka esengo ceux qui na sala qui bongo c'est parce que Christ a bien biso aimez-vous les uns et les autres mais ça ne commence à permettre à bien million pourquoi que nous ça ben ni ba okenda aka ba orphelinat ou na ça ben monsieur éviter que babilo wana ta ozo se na wana ozo ba ki basalisa ba wana ba mo ba saka nini baliaka ba bato nous sommes responsables ba mo ba profitaka pona baliaka babilo wana on nous tona mona ko pesi wana yo ke bisabilo ko ndengwana yo poza ba ndekote ya pesa biloko pour que ndaka kana ba orphelinat ndengwana na lobaki en tout cas makambo ndingo lobina nga na sepeli na mote fona lobango na ndenga émission c'est pas que on a autant makambo ko lobaki boye na ngaka na loba boye na bato basangi bolingo moto asangi bolingo ko mona nzambe te ndenge toza ay pour moto ayebsenga le pire aza moto yo ba asambelaka. Avoir Jésus dans la bouche, c'est bien, mais avoir Jésus dans le cœur, c'est autre chose. Et ça, nous Yesu. Mais Yesu, on va le bien que aimez-vous les uns et les autres. Yesu, tout le monde a quitté, nous avons tout le monde a quitté. Nous-mêmes, nous sommes des petits dieux. Tant qu'on monde a monté à l'Ibosso, déjà pour la déjà, mon est dans Zambé, il faut l'ingayer. Il faut l'ingamonter aux hommes. Ce qui est là-bas,
parce que nayoki mawa nayoki nzamba toucher monter na kende kotala bana wana tozalaka na mboka na biso apoto biloko tobwakaka na bapoubele tozaka bilamba tokangi tokende wana barele ekokute yo combien ou bien ekotenga combien est-ce que moi fufu wana nasombelaki bana mo masambo wana na moleko wana yango nde sikoyo esali yango nde esali ke ndako na ngai elala nzala mais non eza bolingo oyo ngai nasaleli ka liloba nzambe oyo kristo alobi ke bolingana bolingana bitolingana les pieds moto alobi makambo eza bato oyo bazala na kombo ya Christ nyonso na monoko na bango lelo mpenza na ndimi oyo Christ aloba mpenza ke ce n'est pas tout le monde qui me dira les derniers jours Seigneur j'avais guéri les malades à ton nom et Christ leur répondait que éloigne-toi de moi je t'ai jamais connu toi qui commettais l'iniquité ezaya solo po tozomona bato batutaka toloke tosambelaka nga nasambelaka tosakaka kombo ozonga boye nzambe ozonga boye nzambe ozonga me bolingo na yo eza wapi est ce que babi bolingo no fopesaka bandeko botemi na bango libi moko ubie bolingo ezaka mpona bana na yo lingana na entourage na yo lingana nous voilà pourquoi bato mosusu bakongi kokima kokende bandako ya nzambe mpona makambo ya boye parce que moto ozomona mokele lutu bongo kolinga nzambe okolinga nzambe eske omona nzambe ozomona nzambe à travers ndeko oyo ozomona esalaki nga mpasi makasi nga habite il faut boyeba ke biso bato oyo tobetaka masono abake mama elia niti masono abetaka ezalaka lokuta te ezalaka makambo ya solo naza vraiment dessus na comportement moto toke pourquoi ozokende obebisa bambongo na yo na makambo wana ya baorphelina me ndeko nayebisaka oke na korépondre yo soki réponse yango yango naopesa na émission mpo nayebi kokotala mpo otalaka nga nakende kobebisa te nakende kosala amour du prochain oyo Christ asengi biso nzambe tomonake te Bible dit mon côté akoki komona nzambe et puis à vivre nangi mpe kosala mwa reproche moke na bato oyo bato bamibengaka kosambela na journée motanga koma nzambe 10 000 fois na monoko no mais wapi bizaleli yango ya moto asambelaka on reconnaît l'arbre par son fruit soki vraiment oza moto osambelaka il faut bayeba wana bafruit na yo bandeko bato ebele bazala surpris na mokolo ya suka otali mpenza obi ye mpenza koti na lola nga na tikali ya okamwa ekolobi oye mpenza koti na lola kuma na tikali mina bandako mona na église te dimanche na bandako mona te ata na pesa invitation bandeko ya te ata na sema akoti kuna ndenge nini akoti kuna parce que nzambe atalaka nde motema nzambe atalaka motema nzambe bible yango kote biko tanga komo ya nzambe pamba te mais bino kozaka ere nyusuka komo nzambe apparence tango bazomonoka ngai nde chaque dimanche bamonoka mabondeli okende mabondeli eza bien mais salelaki bonzambe salel on reconnaît la par son fruit yo fruit nana oyo Christ basi miso nana kaka bolingo biso na église catholique toyebi nzembo ya bolingo bandeko moto azangi bolingo akomona nzambe te bolingo eleki ye bolingo elobi boye balobi l'amour supporte tout bolingo ko esupportaka nyonso bolingo esuspectera makambo ya mabe te bolingo pesa moningo mona aza pembeni na yo azengela mpa kolata soki oza nango ebele pesa moningo alata bolingo ezali soki omoni ke moninga oyo azangi eloko ya kolia soki oza nango lotya na poubele pesa moninga wana alia bolingo ezali ndenge nga na ntambo na mboka kongo natali namoni place oyo batie pakati moko bana baza na bapapa te baza na bamama te nzambe lokwa nga na ngo ya mwa kolia pourkui mpe napesa mpe bano eloko babengi bolingo yango wana et pour ceux qui n'a qu'à copier ça, ceux qui n'ont pas filmer, ce n'est pas pour me faire voir qu'il n'a qu'à copier ça. Non, ce n'est pas ça. Ceux qui n'ont pas filmer, c'est parce que mon client ils ont la visibilité et ça que na la qui sabino que bote la place oyo bato bazole la bisungi bazali, bote la place oyo bana bazole la passe bazali, bino ba eboza nango boko ka kosunga. Tout le monde a na l'église, et on dit bato ba osenga ba dim. Bope sa dim, bope sa offrande, bope sa dim amotei, mon ya kambia yaki to sa boto sa la bon. Bon sikoto mo yebisi nga ke mama ni to. Ni ke bino wana ka ba responsable ba mo ko ba lia ko. Bongo ba dim to pesa na église banani ba lia ka. Ba dim to pesa ka banani ba lia ka. De ba kambi église ba lia ka. L'homme babini muto alia ka ni baba nini. Muto tingo bataka munoko na ete. Celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. C'est normal. Ce qui est beaucoup de motos, bato kotanga kombo pona kotanga kombo nzambe te po bible pe sebi kotanga kombo nzambe pamba te soki yo kutu moto za na kombo wana na monoko nota munyoso ozo reprocher que pona ne okenda mbebisa ba mbongo ne mona pokeni na regretter et posa moto osambo bolingo yango wana est-ce que bolingo yango sikoyo atako bato ba bible mais aimons-nous vivants
bana ya mike bazangi ba papa bazangi ba mama mais mama oyo azwi bana wana papa azana bana ne asa ekumba te azana bana soki 5 soki 6 mais soki azuki initiative parce que aza moto bolingo nzamba koteke na kati ya motema nasunga bana bazangi ba tata nasunga bazangi ba mama musapi moko sikola kelongite voilà pourquoi lokola nga pe na leke tona nasingi pe na ba oyo et puis na sali so appel nazo senga lisusu mama soko ozana mwa bilamba soko ozana mwa biloko obwaka te benga bala kiso place bana peut-être yo tamboli ni te amboko komona et puis orpheline ezaka kawana te eza bisika ebele na tamboli bisika mingi na moni ya modèle na modèle eza na place muso okoti otili boko na litama miko otabika bi muso sibazoli ngola kisate otelo bi ya solo wana oteli boko chaka na poubelle ozotala bana oke suki tomo etani balie potopoto aloso ti bute okota yo kali soko longoli un français sibana na nzamba ko pambola ote okanisi ke soko lingoli mwa 10 francs c'est ici bana nzamba ko pambola ote pourquoi moli mwa découragement soki mutu ngase kama malamu nazo tuna kaka question bo pesa ka réponse badim auto pesa kana ba église banani balia kango badim et puis basa kango avec insistance pesa dim pesa offrande pesa monga motei pesa eboy mais bana bazengi loko kolia ko pesa bango mapesa biso bo pesi bano bazengi ya kolia tout compte ko ba mi bangi ko bazingi o reso ba pesi bango mapeza wapi ba de kotoza na bolingo communauté na biso to lingi critique trop to li ko mona ce que moni ndeko na asene ko ezamo encourager ba mama elo ko sali ya ezama lamu nzamba sunga yo nzamba pamba okende liboso to ko mapena na mwa bizali mke ko encourager bato ko yeba ke ce que mutasali kamba bien to betela ta maboko bravo elo ko sali ezama lamu no moni ma découragement ke nenge za wana kutu bato bakengela ka mais bakengela eza lokola mosa na kati ndaka libala tout mosa za kati ndaka ba eke mobala za ba moyen asombele voiture asali mabe te asali ka devoir na ye kena sima la mosa na voiture pour na mwa na centime kobonga ma oyo mingi bakenda bamongola kaka makolo kaka olingi okende dimanche bamona parce que oteki kabelo olingi dimanche bamona oke parce que otomosiki libaya ya sika olingi okende dimanche parce que omekisaki ya sika mais motema na yo nde motema bandeko tobongola mitema tosukola mitema na biso sokomata na javel tobongola mitema tosukola mitema tobana na liboso kolinga bolingo eza te l'église yango kokendaka matongi kaka na kati église ozaka na kati église oyina ndeko bosambelaka ne oaka na kati église ozotonga kaka wana oza na kati église mozosala masumu kaka na kati ya église toluka tochange nga na tamboli na mboka ya Congo oyo tozobenga te mboka pasi ya solo mboka eza na pasi ça c'est vrai mais na sali mariage nazalaki témoin comme on dit marraine ya mariage natali koma na mboka oyo ya pasi ndenge bapesaka cadeau mais na kamwe na bia solo mboka eza nde boye bosalaka nde boye malgré bapasi eza na mboka oyo na oke musika te nazosenga na réalisateur na nga Jérôme Bouy alakisa bino nanu feti oyo nga nazalaki botala congolais azovanda na kati ya mboka na ye awa na Congo aza na pasi aza na bozwi moke mais ntango bainvite na mariage otali abimisi bolingo nyonso to botala nanu bakado oyo bayeli nanu bamarie afana continue masolo na biso Jérôme Bouy yakisa bango baimage.
nakanisi bomoni bato nyonso bozotalanga bomoni ba image wana na fête na mboka Congo bomoni ba écran bomoni 60 pouces bayeli mutu tala biloko nyonso ya ndako donc eloko nyonso mo sezaka nango besoin na kati ya ndako bayeli marié eloko nyonso osani lutu nzeta fufu odra nzungu micro-ondes télévision matelas tout bayeli ba marié ezakisi ni bolingo mais tona mboka pasi mboko ke mutu aliaka soso na pasi mboko ke mutu aliaka viande na pasi mais bayebi de cheke tant ba invité biso na mariage faut que la seni ni bolingo tant bazobenga baninga ya musala baninga basala kana ndeko tala eloko baye nango ba camarade ya mutu mais c'est totel na mboka na biso poto je suis dans le mariage non c'est mon travail musala na saka yango wana okomona kaka bozana na kati ya fête ya bato bobandika critique. Bon, n'est pas comme ça, ça fait ça à 100%. Non, on n'est pas des dieux. Il y a que Dieu qui fait des choses parfaites. Nous avons dit ça comme comment ça la parfaite. Nous avons dit comment ça la parfaite. Et ça la parfaite. Boya kaba fête, boya ba fête, boya ba enveloppe vide. Vide. Après boya ba tabolingo. Et puis ba enveloppe et puis ba to ba zaka obiso to sambelaka. Et on a nos cadeaux pour quitter à 20 minutes. Attends, on va se à bimimbango. Akei po eba kosenga cadeau azali soute ba biki ba cadeau basenga on a 2 h du matin na koza soute ba église bolingi koloba mingi ba église bolingi ko kwa kula makasi boyebi bilongo ko benga nga ote mameli no moni yo na ndenge to yebi na ngo zala ka ko kota na ba côté wana te ko kota na ba mate ya wana te koloba makambo wana te ko za malamu te non mabe ba bomba ka bomba ka te fu poto na ni to sa nini to changer na se kaka émission kaka moko na chatumba na si ba coup de fil ebele mama eliano yebi yo omoni oza boye yo ko sa ba émission wana te ba émission eza ko boma eza boye na boye saki bo quelque part chatumba loko aza ko défendre ça la pe mabeta bato église o ka to sa bato église biso to sambelaka bato église bo pesa cadeau ta avant minuit depuis bobima parce que banzembo sata ekobanda na à partir à minuit avant minuit bokei mais boyaki feta batu bolie bomeli bokena bino maboko pamba mais bato bino bobenga bato sata na bano batikala na fête babani ba 1h du matin 2h tant basinga ba cadeau 3h 4h na 5h babini baye tant muto apesi déjà invitation à considérer yo ki ya bengisi yo wa na fête on fait kapona 2h du temps surtout bato l'église bokenda avant basinga cadeau pour bokima ka bolinga opesa cadeau te bolinga opesa cadeau te bokima ka bokendaka mais bato bino bobenga bato sata na baone ba la solidarité bamone ba yeba ka kopesa et pour ce côté ya ta matanga ya ba chrétien na matanga bato bino ngala benga mutu païen parce que bible bino juger point et pour nous alors babonaza ko juger te menaza ko lakisa bino ko talisa ndenge nini tozali nazo juger te menazo talisa bato mokili ndenge nini tozali soko tali matanga ya ba bato babenyo bato nzambe soko tali cotisation na kayo ozo regretter ozo tala po batia ko yima ko loba mais bato bino bobenga ko basambela kate papa ye pourquoi bazana na bolingo koleka bato babaki basambela bato bino bobaki papa ye basambela kate soko tali ata matanga na bango ezaka bien organisé soko tali otali kaya cotisation ozo tala oui ya solo penza ba yeko lela ndeko to ba yeko lelisa ndeko mais oyo baba ko basambela ata okena matanga po osimba ta sani osimba ta nzungu osuma ta moninga lisali simukie kombo ya nzambe belé na munoko kombo nzambe belé na munoko mais lisali simukie kombo nzambe belé na munoko bolingo mukie kotonga belé tina kati église kotonga ebelé biboko makasi ebelé kokaba kutezala raté na lobi kaka bato basaka ba fête to saka ba fête ça fait 10 ans je suis dans le mariage bato bapesa ba cadeau eza bato batikala ka partir 1h du matin bato bazako bato église basambelaka soki ka balie na bango mimi babiyo baka banzembo satan te basimiza basali ni bakei bapesa keloko te puis bango bako critiquer et bandi retard et umelaki ngala bana ko te prier osani pour la kata prier kuno retonga sera la teki mabe ozami sukaka boye kota atalaka yala teki mini elamba wana kuta otokolta dimanche so sazongele lamba ngo yoka jugement ezali yoka na kati église menongo za ko juger yekutu mobali akima eti ninga zana akoma femme seule banda mobali akenda yekutu mikolo kuto asenga prière abotaka te banda kota libala azobota te mikolo so azosenga ka prière azosanga prière basambela yepo abota mais soka yako senga prière parce que a considérer atali que non bato bemenga batanzambe bango so basolo na nzambe ko fungolela ngai
Maintenant moi na likamune pa na yo ka mutali boso bino ka batali boso bosaka nini bobumisaka mo libanda bomoni bolingo mboko eza na passe mutako sa bino te passe ezali mais botala ba cadeau bato bazwi na mariage ngamo na zaki marraine elekeli nganga bi oh mboka passe ba cadeau boye ba bia biso atozaka bongo faut qu'on yeba que tant na mariage tant qu'on na fête surtout fête anniversaire na kolobela te mais mariage oui que ba invité yo ba considérer yo mais ce ko ye au kaka yo mutu moko olie taba olie soso olie makayabu olie ata 4 5 6 variétés mais otonga kaka mais à la fin au PC le côté ba enveloppe musu bato bazoka na kati ya nini okuta enveloppe vide au fond vraiment enveloppe vide au fond enveloppe vide ezaka kaka tango bakotuna eta ba ba marié ba cadeau hôtel pour batala ndenge olataki sikoyo kutuko si atuna lobaki ya ceux qui montent une enveloppe to fungoli wana ka sur place ba nigérien batali ocheni na kati tant que tu as payé ça 5 €, il faut que tu vas la salle, tu vas traiteur. Quand tu as fait dans une eh bilo ko pe mungwa yo ko la mebla 500 personnes. Wa ajuster pendant moi ajuster juste. Nana wala mananda ko na yete ke liboko na erate. Nani ko liboko na erata kate. O li tala bilo ko ebele. Otonisita la sani, mais bilo ko po aussi ça te. Tant on reçoit au lit à concerner au bois qui n'a poubelle au lit 4 5 6 variétés ce coup t'as le comme moi eh musulman comme les qui makas mais makaya boza qui bien c'est na makaya mais au lit qui ceux qui t'a besoin qui bien c'est là au lit qui moule les qui bien pour les comme musulman comme de côté makas au bando c'est la pour bagana mabe cause été comme de la lia yongomba ba ceux qui traiter mon ça qui ngombe wana ngomba na zamba ça qui déjà ça makasa ça coubi déjà miracle ni moulanga olamba pour à tout moment, comme pété comme alcool à agneau. Non. Tu changer. Tu comme dans le temps, il y a ce qu'on est au loba. Bolingo, ça les belé ma bise à la bouquet. La qui ça moninga bolingo, mon doigt peut mener yo. La qui ça y est bolingo, bolingo zali ah mais mon go, oyebiki, au cause d'un autre libala, moi n'a mbongo tu bois de quoi pour dire tout. Mais bolingo ka bois n'a mo kaka. Bolingo moi c'est opé sa mobile na ombele opé sa moi si ozomo na boza en bonne santé ozomo na moi sa zo munene mobile zo munene ba souci ndako bato boyebi ya moté mais bolingo kana kati bato mibale ya mwana ko conseiller bato baza na kati mabala soko oza na mobile na yo oyoki biyoka yoka libanda ekoti kote bibi koto pa oboki ona couper linga mobile na yo 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 ya moi si na yo boyebo ekoti kote bibi koto linga bolingo l'amour est très fort que la mort bolingo c'est comme moi ya moto comme moi munene bolingo au lieu de respirer respiration moninga yo so ko bene ya ko bimisa ye pas aspirer ya mone bolingo de ya mone bébé te so ko si biko kenga na kati ya maboko na bo laisse na tolo bébé zo séparation ka bien bolingo le kinyonso tous la bolingo na environnement na biso tous la bolingo sika tozali ceux qui ba bengisi yo quelque part tout le monde a kamindele soko bengisi mundele pa na yo kwa ya aya kana mulangi afé na sali peka yo inviter voisin na yo voisin na ok non na bengio na oyo ko dîner le pa na nga tango sonengingo eloko liboso ko pesa onini apesa bouteille ya vin parce que yebi ke ochima boko na moto obimise ki mbongo no lambaki mais ye pasali na bouteille ya vin signe d'amour. Même si ça n'est pas d'accord, tu peux changer mon colonie. Médiocrité partout. N'a pas que toi ben inconscient. Ben inconscient. Médiocrité ça partout. N'a pas mariage médiocre. Ma bala médiocre. Ba église médiocre. Ba wapi médiocre. C'est quoi finalement? Ce qu'on a vu ces années. Jésus revient bientôt. Est-ce que ma besoin tout le gâteau pour ça? Ça, c'est le moment pour ça. Bolingo, témoigner bolingo pour moninga. Tika ko tuka baninga. Po ya zangi na tuka eta mo tuka muto pesa muto passe, mutakela na passe. Ce qui mutola na passe motema po yo lobela ke mabe. Attention ko sambela nzamba ka libonde na yo ta. Bino ba to sambela ko yebiti. Bible lobini. Nzamba ko ka libonde na bato masumu te. Voilà pourquoi tant de sambela bato ba libosoni, les pardons des péchés. To senga bolimbi alléluia. Tant on sait pardon bolimbi c'est alléluia. Chante bele kekele cheke bele keke. Tant on va cheke bele keke au moins muto yeku na kini kitambala na mutu. Obando tonga les gens na motema. Kitambala wana bana. Oyo ba chele bele keke na motema yo. Kitambala wana bana kaka ko semaine passée. Semaine oso kaka kitambala wana na motema ozo tonga mutu na kaka chebele keke chende bolo koko chende. Et pas ozo ba cheke bele keke mais na motema ozo tonga.
Bon, mon nez, bonjour qui me sabat bitonga. Mon là montre moi ton ami, je te dirai qui tu es. Bon, mon nez, pas. Qu'est-ce que tu reflètes? Aux autres, c'est un entourage là. Tant que tu vas te ramener à ma belle, écoute, tika, écoute, tika. Au moins, mon tout moyen est au sein de la vie de Zate. Au tel que tu as dans l'église, au tel que tu as l'église, au comparé à l'église, vous m'en avez nanda. Vous m'en avez nanda, vous avez l'église, que vous avez l'église, à ma camarade. Au moins, vous avez Moussa qui est dans l'église, avant d'année Canada. Avant d'année Canada, mais tant avant d'abonanda pour Azokane, Moukana Zambé, Atangi Atangi. Moko mona oya kende l'église bizaleli mabena mwasi ya mosakanate ala mkanto kapesa ta mwasi mbote te meta ba mona batende ko alléluia shalom mokambi ancien kobosa na te mayanga ne papa pezali mola mko na tongo pisi mwasi mbote te na tongo tongo lo mwasi pesa mbote otalika abo na kata ta ko organiser te mais na libanda ko apparaître mais heureusement c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Heureusement que makambo oyo eza na kati ya motema ebimaka na elongi ata bozosala semblant ke bozoyokana eyebanaka ke bato bakosala semblant boyokani eza te eyebana ke bato bakosala semblant donc nazoyebisa bino bato wana koma nzambe ebele naoyoka mpasi kotanga koma nzambe parce que bible ebi kotanga koma nzambe pa makomba te mais soki nalobi parce que la personne qui m'a appelé c'est une chrétienne. Elle m'a appelé pour me décourager. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ceci? Mais je fais ça par ma propre volonté. C'est l'amour du Seigneur que je suis en train de transmettre. Bible plaît, aimez-vous les uns les autres. Ça, c'est ma façon de montrer mon amour envers les gens qui n'ont pas du pain. Le peu que Dieu m'a donné, je préfère partager ça avec les gens qui n'en ont pas. Et surtout les enfants. Les enfants orphelins. Alors ne m'appelle plus pour me dire des choses comme ça. Oh, bonne année. Oh, moi, c'est lui qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel. Mais ce que la carte n'a pas profité à Kati. Mon père a coupé ce que vous avez fait, vous avez fait ça va pousse. Vous avez fait ce que vous avez fait, vous avez fait, vous avez fait 80, vous avez fait pousse. Vous avez fait, même quand on peut coquiner en hôtel, on peut se faire, mais il faut que le monde qui m'a 20. Et ça dit, celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Tout le monde, tout ça, comme madame, vous pouvez pas encourager, tout ça, c'est le quoi bien. Tout ce qui a découragement, ils ont découragé, ça bien été. Heureusement que vous avez mon sous, mon découragement quand tu as quand on a bandit service de l'hôtel, on a découragé. Pas traiter par comment on va belé. Mais les lots, merci mon Dieu, merci parce que 10 ans de succès, 10 ans. Na 10 ans avec mon service traité du conseil de la Providence et je dis merci à mon Dieu parce que les hommes ont 10 ans de succès. Na 10 ans on a eu échec. 10 ans de succès. Ceux qui n'ont pas découragé. Est-ce que Naomi est-ce que Bibi est Eliane? Non. Bibi est Eliane. Eliane pas à Bibi. Tant que tu as un zéro, tu as un moto yemba kaka pour ne tika to yemba sentiment soko zo yemba nzembo signification yeba moto alomola ka soni soki alomola soni la ndité alomoli mardi te mais kenya ko lomola pe soni asala kana ngonga soko amoni ke na 12h na amosalela moto likambo te na 13h à 7h ata na 18h amosalela moto likambo wana vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Bible yango moko elobi vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Tobina ka pona kobina koyemba ka pona kobina koyemba ka pona biyembela non alongola ka soni soki na alongola sente mokolo za alongola soni soki na ngongo kokite po asala mokolo ezali mo ba akosala bolingo nde mutazani bolingo mwana nzambe te bolingo eza ko ke l'église chaque jour te. Il y a moins de bonité. Avoir Jésus dans le lèvre, c'est bon. Citer le nom de Dieu chaque 5 minutes, chaque 2 secondes, c'est bon. Mais avoir Dieu dans son cœur, c'est une autre chose. Et c'est très difficile d'avoir Dieu dans son cœur. Parler de Dieu comme ça aux gens. Apparaître aux gens que c'est toi qui pries. Tu sais prier. Je connais tous les versets de la Bible. De Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Tu connais tout ça. Est-ce que tu as vraiment l'idée dans ton cœur? Yo mais c'est que tout ka batu ke ya sana boyeta sana mote ali kamuta
Les lois sont en mode, mais il y a lobby mais yo moni ya lelo, est-ce que y a lobby yebi? Y a lobby yebi te? Au moins qu'il y a lelo. Bon, lingo soki moninga aza na pasi, moninga aza kolela pasi, luko consoler mutu wana kotuka ye lisu te. Consoler ye. So moninga azolela pasi to ye kolelela yo bomba makambo moninga koyetso ko bimisa libanda te. Bomba yango na kati ya motema na yo banda kolelela Nzambe. Soko moni ke loko za kotarde ndenge ezoya te, tia mabolongo na sesenga Nzambe. Ta mususu na bolibondeli na Nzambe koyoka me yo soko za kotuka. Olingi kotuka nyonso. Olingi kotuka nyonso. Olingi ko consoler mutu na pasi te. Mutu na pasi yozo bakisele sous pasi. Olobele makambo mabe maloba mabe esuye lisu na kati ya motema. Wana bongisi te bolingo wana bolingo wana ta. Yamunde bolingo ta. Bible dit à pleurer avec ceux qui pleurent. Ceux qui m'ont dit à réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pardon. Si on est-ce que va se placer, puis là, on va dire, elle le banza métier. Pour le banza, on fait tout le temps à mon déguené. Donc, on peut tout ça, le bango, tout le temps à Kawana. Na qui se fait cadeau. Na ko filmer fait monsieur à Paris. Tout à l'heure, à Paris, n'est pas payé ça. Bon, monde pas qui n'est pas payé. Mboka ya pasi. Parce que mboka na pasi. Parce que à la journée. Ceux qui passent la midi, petit déjeuner, à midi. Si vous petit déjeuner à midi, les 14 à 20h. Tu l'as mis les sous. Ceux qui battent aux alentours de la bonne 7h ou 8h, fait non. Non, nous sommes là, tu es là, tu es là, moi, ça veut dire midi 13h. Bana ba classe nzala ya ba bozonga na 13h de bana ba kolia. Siko okutu basana ba parents ba olia 13h. Et bon, on va ça pourquoi pas couper ça dans mon moins libre. Alors, on a 5 sous la bine surtout au talama de ça ici. Boss ou orphelinat, le cœur d'une mère. Boss ou orphelinat, bon mon aki et monsieur l'entend ça dans maman sur la fin passée. Boss ou naïe, bon PCM à beaucoup celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Est-ce que Azoka, les seuls sont là dans mon sens de ça par hasard moi mon nzamba touché comme thème mutu ndeka touché comme thème na ngala lekati wana. Mais merci ming na Nadège, merci ming na maman na ya Hollande bakina tanga komo na été. Merci ming na maman na ya Suède bakina tanga komo. Pourquoi zo ba otaka komo azobanga famille. Azobanga famille parce que ceux qui na tangi kombo maman mi tuso tangi kombo yebika ba famille na so baba ye kutu bana kazine baza wazo salisa dia zo ke ça sera bana wana yebi bana wana masele ni bolingoti. Nana ya biso ko ça faut ça sera bana kazina yo maintenant. Bolingoti ko ça bana kazina yo ta. Yango Christ abeka atuna peut-être que na senga ka yo ma yo pesa nga maite. Ozeka yeso ndengene. Ya mulai, ya pembe, mandefo ebele. Nana yebi couleur na ye, azate. Nana yebi taille na azate. Ye mo kwa baki na koyelo kwa moyibi. Na koyelo kwa la moyibi. Bande ko to ko ma invité mako. Bande ko to changer de. To bon wana de, to changer le temps de la fin. Tant que tu as cher au sein de ma bonne, vous mettez la recette. Mais ma mère a dit que c'est une qualité pour un orphelin, aux téléphone. Mais ça, ce n'est pas l'amour. Et ça, pour l'imoteur, c'est qu'on a la terminé au limon. Encore un moment, un cœur. Tu m'as mené le ton de bolino. Voilà pour ça que ce bolino. Il y a ma mère qui t'a fait son nom. Na kabele mwana mabolimo nanga na pesa yo et aussi la pete pour nzambe kwa checking na kati bongo nanga a checking na bolimo na kati nanga peut-être to ebinga malamu te pour ça na pembe nanga ndo luka ko yeba o sentir bolimo na lingi bino mi ngane na linga bino lelo za makambo na kina partager na bino donc na linga bino soko tali DVD na o tali émission na o partager pour bato mosusu tinda tile bana ba WhatsApp ba ba mamele na sala ben monsieur mamele na sala lelo et asa mon gentillesse sur ce que na lobby na bino parce que bolingo za mon lobby et puis muta benanga na yebse que na répondre yo na ko répondre na téléphone na ngaki na répondre boy pour été yo malasima o sa subongote pour non décourager nga heureusement na décourager te o décourager pe mutu so mutu lobby que non na ngi na sesa o te ce que bota mo kabakate tant on na église senga nzambe sunga na bandukaba. Ce qu'on montre aux abonnés, nous avons déjà pour le moment de n'a pas. De lui, on a une bénédiction. Nous avons pesanga bo pesanga bo. Boni boni basanga nzambe pesanga boni mon invité madame nzambe pesanga boni bo basa combien? O basenga boni. OK bolingo yango nde eloko eleki nyonso. Bolingo eleki nyonso. L'amour
L'amour. Eh, l'amour. Bolingo, il y a bien. Il y a bien, t'as la sauce, ça n'a pas bolingo, il y a bien. T'as la sauce, t'as la barre, on doit pas bolingo. Mais linga batuna, linga baba, oyo nyonso, bekila munzamba sali. Bolingo, pesa banina bolingo te maman. Papa, pesa bolingo te. Pour décourager sous terre, ou bien si moninga pour la découragement te. Ceux qui nous ont battu moninga, pour la monter massa, na encourager. Pour la lilo na tiki bilona, na bolingo na le bi. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu wabarik. Tata nzambe kalusaku. Nzambe alubele shina bana réponse. Bye bye. Alors, maman Eliane Mitou, elle tient pour vous les services traiteurs. Service traiteur, maman Nitou, la providence. N'a pas fait n'a pas surtout. Tout nous sommes soutien. Ah bon, c'est nos fêtes, nous prenons pas et comme le roi VIP. Tous vos événements, mariage, baptême, retrait d'œil, conférence. Donc il y a qu'à VIP. Maman Eliane Mitou met à votre service son service traiteur, la providence. Ne cherchez pas loin, il n'y a qu'une seule adresse. Location Ezali. Il y a un matériel, location de ma voiture. Oh, ma CD, ma cassette, il y a mon rôle, nous parlons de production, ils sont très bien. Donc, il y a un nouveau bal. Il y a un anniversaire à l'Ibala. Une seule adresse. Il y a un 18 anniversaire. Je dis bien une seule adresse. Oh, yo, so qui back. Oh, yo, au bani ministère, nous passons c'est le premier anniversaire de l'église. Maman Nitou Ezali. Elle vous convient, elle nous convient aussi. Parce que elle le fait très bien. Service traiteur, la providence. Un seul endroit, un seul service traiteur. Service traiteur, la providence. Elle et nous, nous formons bloc parce qu'elle connaît bien son service traiteur, la providence. Pareil, regardez, on est en train de faire un service à table. Nous faisons tout. Vous voulez un service buffet, service à table, tout ce que vous voulez. Donc nous sommes là pour répondre à vos attentes.